Bakonzi ba Congo Brazzaville babakisi mikolo tuku mibale misusu na état d'urgence sanitaire pe mikano misusu pona kobatela bavandi na bomati bwa COVID-19. COVID-19 emati na 1,35%, bato bayebani kozwa yango uto mars 2020 bakomi 13 293 pe bato 179 nde bawei. Carburant ekomi pasi uto mikolo misato na Brazzaville, mbulamatari epesi nanu ndimbola te kasi boko na bayi Congo Océan balobi nkokoso ezali na nzela ya engunduka kouta na Pointe Noire. Kinshasa ezali na likama ya bobebisami ya mai bouti na bibale mfimi kwilu pe sankuru ekebisi ministère ya environnement simana komona ndenge mbisi pe nyama mingi ekufi na kwilu pe Kasai. Ba expert ya ministère bazali koluka malamu koyeba ndenge mai ebongwa milangi simana usine moko ya Angola kosopa ba déchets na yango. Bavandi ya kwilu pe Kasai bapekisami komela mai yango. Sénateur Matata Mponyo apameli lolenge apekisami kobima mboka na kolukalisa lisi sima na kokutana na poison na nzoto na ye na sanza ya Sambo. Ministre wa Yambo ya Kala alobi ete ya boyaki kotambola likolo na buku likonzi na koyanolaka na parquet ya cour constitutionnelle po na Bukangalonzo tango Sénat esi eboyaki yango.